mokonzi ya mboka tosoutenir kaka topesa maboko po balobi mosapi moko elongolasi l'union fait la force de soutenir ye puisque yango toomona mwa misala ye komomona okala tozalaki vraiment boye donc des années oyo ex-président kutu soki ex-président wana keita kutu atika biso kaka bongo lokola bana biti et pour le moment tokomomona ke changement vraiment tozala par rapport mpona biso mais bao baaccompagne ye babourgmestre na bagouverneur na bakonzi nyonso baautorité baministre toyeba kosoutenir vision ya mokonzi ya mboka toyeba koede ye toyeba kosalisa mpona peuple et se retrouver tozosenga na monsieur le gouverneur de la ville Gentini et Daniel Bumba en passant topesi yo mpe mbote na yo papa bisika oza tomoni ke oye na vision ya mokonzi ya mboka ndenge oyo olobi ke Kinshasa ezobonga balabala mpe eza wenze te ya solo balabala eza wenze te mpe Kinshasa ezobonga Kinshasa mpe po ebonga. Le Congo ne tombera jamais. Yambala oyo tozana Redi Amis artiste ya mboka. Le 12 juillet 2025 bana poto ozanga te na kati ya Oasis. Ozaka na France, ozaka na Italie, ozaka na Australie, ozaka na Hollande. Poto mobimba. Rendez-vous ezaka moko. Na kati ya Oasis avec Redi Amis Benele Koyate. Le 12 juillet 2025 rendez-vous Bobo Sanate. Bobo Sanate ezali kamba mabele avec Redi Amis. Kamba mabele Benele Koyate bana poto Benele Koyate. Libalo libala tuna sango mama eyokani. Na balakisika television mbote na mobosa Rifeki Sombe mbote na Papi Kelly mbote na Papi Atunga mbote na Charles Mbongo contre Mbongo artosa na kati ya Super Lemba bana photo na kati ya Super Lemba bayimboka awa na Lemba awa ezaki Super Lemba beba ki makasi donc ezaki mituka bana ko leka sto botana sima na mbote basibinzela nyonso koto bana photo tikuna ezaki ya beba makasi to ya makasi ya mituka photo dans moins on a basalité basé le ton qui vraiment qui le petit mai a ne ko ko ba yimbo ba ne ba ali ba ko bana ko ba ya la biso ya mo tsala ka se limba awa ko tali sabino ne misala ko sala ba na ya chef de l'état Tibeto na gouverneur na biso Daniel Kimani ba osala biso misala ko sala ba la côté awa ba ma zaki no po ya lemba po ko ko na qu'est-ce que pour ma super lemba le ce za bana lemba ko sala bino nzela ba lo na biso na ko on ya na biso ba na beto donc kami to mo na beto se ko na lemba ko ta beto e ama lutula lemba e ko ta beto ko na kasi na lemba ko ma beto na beto nzela ko malamu ko sana ko na bino to ya le ko la sabino so bisa le sili to sana ko na bino ko la sabino to sana bino longo to na nzela ya cameraman ko na ka pa la sabino bisika oyo ba zo la sabino bisala na debode bana de bobo lokola CG Etienne Kabuya Dimex Aéro National Jean-Pierre Etienne Kiseke Jean Bien-Mère Hypogré Fils de la prophétie, le cinquième président, Fumukimbangu prophétisa. Oh, Pino
Mamba, Internet, Sifil, Papoli. Soutenons tous soulés, donnons-lui les temps, les pénitents qu'il a vécu, plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie, le Seigneur président, Fumokimbambo prophétisa, fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. De la qualité. On va dire presque pas, mais de ce de la qualité. Tous les gens qui ont fait un embouteillage du jour au jour. Donc au bimi 6h, on se rend à 23h. Mais quand il y a un timing, il y a un salaire, ça va être 6h du temps. Donc on va dire ce qui ont fait. Et tout le monde initiative pour et puis le gouverneur numéro 1 de la ville pour promettre Kinshasa. À ville, comme ça va dire là. Au monde de une grande évolution, une grande partie déjà, bétonnant déjà. Et puis on a le super, comme on dit, l'évolution est à des salaires. Mais là, on va déplorer. Et ça, oh bon, il y a 6 gestions dans la police. La place, on a la super 1. Parce qu'il y a une partie. Et là, on va avoir une partie, les barres la partie, une partie donc, on va béton. À la longue, une partie de le mieux serait que ça la nuance tout la moko. Donc, là, on va faire société parce que pour le moment, on va parce qu'il n'y a même pas d'écologue. C'est ça qui sont même pas 200 mètres. Donc, il ne va pas comme tout. Mais ça serait de mieux pas bétonner si la sortie à boulevard Lumumba. Bypass pas de tenir motiwana et rosala mieux parce que ce qui a sali a encore teki donc les boulets parce que on a pas nzelo basakana basala on a goudron basaka la PCR basala on a PCR il y a moins de 5 cm et ça moins personne moi moquer et c'est fait quand moi likulu quand moquer ça la miwana si vous revenez demain parce que même toute ça saison sèche si vous revenez demain dans la saison de pluie au monde likulu on ne recevoir dire comme monene toujours à souffrir la même allure ya kala serait de mieux passer la monde babandi babandi ah ba si na bypass ça serait en tout cas il y a moins ya bien mais sinon un coup de chapeau dans le gouvernement parce que ça ce n'est pas un pas mais c'est un grand pas va ça pour désengorger ba embouteillage un petit conseil na population lemba ceux qui peut vraiment la lemba tomoni caniveau ba sali pe kirage ya caniveau yo zo rameli o meli o juche assez au bois qui na caniveau bouger service wana dans arabin client à ça je suis natif de Matete, mais en ce qui concerne la Lemba, à la longue, on a souvent un problème pour déranger les alignés à niveau. Si vous regardez, grandeur, il y a Nzela, il y a caniveau, les alignés, sont trop petites. Ils sont trop petites. Non seulement ceux qui sont inondis, mais à ce qui concerne la Babela, pas ma soeur côté éco bien du Sambo. Ceux qui sont à lire, il y a des Matete. Moi j'étais basé na ba caniveau thaïlandais à Kamiki basé ba bandeli ba caniveau nyonso parce que si vous regardez le caniveau c'est trop petit à ce qui concerne Nzela oyo mais comme conseil au peuple de Lemba et que l'insalubrité n'a plus la question de bien souder. OK vous vivez votre régie et ayez cette conscience il y a pour savoir pour donner au l'outil place oyo poubelle les ali ou soit le mignon anda pour na poubelle na ils sont là tout ça dans votre côté là tout ça propre du jour au jour parce que concerne le caniveau faut continuer la vie sur moi et puis bâtir sur moi poubelle publique corbeille publique de manière à ce que tu vois ne plus que papier et puis là bouteille en plastique pas chose en plastique c'est une meilleure solution pour s'il était vivant il allait être fier de son fils. En 5 ans on ne peut jamais reconstruire. Il a établi état de droit, personne au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence.
Il a établi état des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires fardés s'attaquent sans recul. Il a établi état des droits, personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi état des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires fardés s'attaquent sans recul. La grande Maman Denise Nyankero, femme compatissante, femme dissociale, à côté d'un grand homme, posant Fatu Béton, un homme humble, l'homme de la prière. Force d'hypocrite, toujours en avant, soutien Fatu Béton à 100%. Il dépèse, combattant jusqu'à la mort. Donnons-lui les temps, les pénitents qu'il a vécu, plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le Seigneur président, Fumukimbangu prophétisa. Fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, main dans la main, reconstruisons notre pays qui fut déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance au présent Fatu Béton. Grâce à l'époque, il y a plusieurs innovations. Il a établi état des droits, personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi état des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires fardés s'attaquent sans recul. Il a établi état des droits, personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi état des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires fardés s'attaquent sans recul. La grande Maman Denise Nyankero, femme compatissante, femme dissociale, à côté d'un grand homme, posant Fatu Béton, un homme humble, l'homme de la prière. Force d'hypocrite, toujours en avant, soutien Fatu Béton à 100%. Il dépèse, combattant jusqu'à la mort. AK-47, c'est jour distinct Kabouya, un acteur social et l'homme des actions concrètes. Les efforts combattus, mais jamais abattus. Congo yeko bonga kaka, Congo yeko bonga kaka, Congo, Congo, toko sepela. Zambe apesa biso mokonzi moko ya mayele. Atona bolingo abangaka Nzambe. Bai politika Congo tosangana topesani maboko. Na président Fatu toko sepela. Mwana mboka? Mote monsieur le journaliste. Obengami na kombo nani? Bon, nabengami na kombo Petit Leader. Petit Leader awa tozali wapi précisément? Awa tozali na Super Lemba en fait. Lelo tozomona Super Lemba ebebaki Super Lemba ezali sombule beti Super Lemba dindi. Lelo tomoni misali bani na Super Lemba bobani boyame oneni bana Lemba. Oh, monsieur le journaliste, donc son awe eza bien makasi. Je dis que nous, comme on a qui Super Lemba, ils ont sombule beti dindi. Super Lemba ekomaki donc poto Super Lemba ekomaki na inondation donc. Eza
négligence ya bakonzi ya mboka ezalaki négligence ya biso peuple parce que fallait koyeba façon nini soki botongi eloko lokola nzela na bacarnivo yo moko ozomona awa nde bacarnivo eza bouche tokoloba ke kozala pendant 6 ans oyo batiaka carnivo te depuis mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akota na pouvoir donc bato ye azonome na bacommune aosunga ye te azosunga ye te mpo na nini bato lokola babourgmestre parce que babiloko lokola bacarnivo eza babiloko moko tokolelela mokonzi ya mboka te eza babiloko moko mbongo ebimaka na hotete la vie eyaka na mboka babourgmestre mpona kobongisa commune awa donc eza mwa pasi ya moke oyo tokoloba eza yake no mokonzi ya mboka ayeba ke banani akonome mpe banani bakolanda vision na ye mpe banani bakosunga ye na kati ya pouvoir na ye parce que lelo oyo soki ye aza na pouvoir te alongwe moto mosusu amplace ekotikala soni ya tribu na ye mpo na nini ekotikala soni ya tribu na ye ekokoma yake ntango bino baluba bozwaki pouvoir bosalaki nini o 32 ya mobutu asalaki boye mobutu asalaki boye c'est pour cela ozomona mpe mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na kati ya kobunda mpona kotika mpe bilembo na kati ya kini mpona kotika mpe bamonima oyo ekotikala kobengama na nkombo na ye batali eloko oyo bataliki ete oyo faci beton mais bao baakompagne ye babourgmestre na bagouverneur na bakonzi nyonso baautorité baministre toyeba kosoutenir vision ya mokonzi ya mboka toyeba koede ye toyeba kosalisa mpona peuple ese retrouver tozosenga na monsieur le gouverneur de la ville Gentini et Daniel Bumba en passant topesi yo mpe mbote na yo papa bisika oza tomoni ke oye na vision ya mokonzi ya mboka ndenge oyo olobi ke Kinshasa ezobonga balabala mpe eza wenze te ya solo balabala eza wenze te mpe Kinshasa ezobonga Kinshasa mpe mpo ebonga bien il fallait kosala mabiloko mpe ya bien neti ndenge baotiela biso makadam boye eza bien baotiango mpe ya mbeton baotiango ya mbeton mpe eza bien makasi mais eloko tokosenga ya liboso na analyse na biso bayemboka na analyse ya biso baoyo toulaka na mituka na analyse na biso ya bayo toulaka na moto tozosenga likanisi ya beton eza mabe te likanisi ya beton eza bien mais sikoyo eloko moko ezopesa mpasi eza ke bakonzi ya mboka boyeba ke beton soki mbula ebeti na ndenge biso toulaka awa na kini ekozala mwa mpasi mpo osimba frais ya bise parce que likolo ya beton na ndenge baobetela yango eza vraiment beton mais na mbula na bafrais na biso ya bakongolais eza mpasi seke yo kosimba frais eloko ebimeli yo prise likolo ya beton ekomema yo lokola moselu moko boye mais prince eza bien mpo na nini prince na ndenge basalela pine eza mwa eloko moko ya keno pine ndenge basalela yango na prince soki osimbi frein ozomona ezobalana mais na beton eza mwa mpasi tosenga nde baotia beton boye mokonzi ya mboka atia lisusu likanisi na gouvernement mpo baya kolandela biso ata mwa couche ya makadame ya moke likolo ya beton ya suka oyo nazobakisa eza yake projet ya nzela eza kitoko eza malamu mpe misala ezokende kitoko parce que biso bayemboka tokangi misu te toolandela nde misala mboka ezokende mais eloko tokosenga monsieur le gouverneur na président de la république na baautorité nyonso ya mboka ndenge basali projet ya kotonga banzela projet ya arrêt eza te na ville province ya Kinshasa toza na arrêt te référence oyo yake non soki taxi o bis o transport esprit de vie elongwe na ndako nango ou bien na garage bisika ye alalaka ke aye mpo asala mosala bisika ya kotelema ezalaka te yango nde tozosenga na bakonzi ya mboka bameka kotalela biso eloko babengi arrêt parce que soki neti ngai naza chauffeur akete
na longo epa na nga nayebi ke nakie na super lemba na kotelema bisika tel oyo la police akoya kodéranger nga te. C'est important, arrête de dire. Mais ntango tozotelema na banzela na bavirage ezopesa mpe kaka mwa mikakatano ya kokreaka embouteillage kokreaka baévénement babiloko ya bongo eza bien te. Ntango tozosala projet ifale koyeba façon nini tokosalela projet façon mpe nini tokoprogresse neti na super lemba konga naosenga nanu na gouverneur de la ville Daniel Ngumba moni place babukaki Vodacom eza bisika moko bakoya kozwa arrêt oyo eza pembeni ya rond-point Esper kokende kotia yango bisika wana bisika oyo babukaki Vodacom eza vide mais tomoni kaka un individu un engoni aye atongi soi-disant arrêt azolalisa mituka bazofuta ye musolo ezokokota na mposhi na ye moko ezoservir peuple congolais te soki otali mpe aza mwana mwasi okoyokaki azali ya muntu tel mais eloko tokosenga eza yake fale kosunga mokonzi ya mboka bisika ya kotia baarrêt eza ebele neti na 7e miri bisika ya kotia arrêt eza ebele mais bazwi batie babar eza logique te bote mama bengami na kombo ya Monsieur Michel ya eza tout justement na rond-point Super Lemba mama c'est normal omona bisika oyo kwami biso bachauffeur awa so otali kutu bamortera na periode ya mbula awa nde bomona botuloka yo makasi so otali kutu liboso nanga esika mutuka eza tolipoko ezalaka na sokuloketia nde bomona wana mai oyo tobengana na kitata ekomba kabasele yo mai ya kosakana te pour le moment nde tomoni yango sikoyo tomonaki OVD vraiment akomozwa makambo nde maleme vraiment sérieux tomonaka meme mosala ezosala babongisa mpe mpo biso mpe baisage routier oyo mpe epesa biso mwa makasi mpona barotile ezokufa boboya boye baye kostationne eza te bakila kuti mpo bamata mai donc position mpenza ezalaki te mais vraiment tosepeli vraiment na action ya gouvernement ndenge akosala po ekosunga biso mpena bachauffeur mpona mokonzi ya mboka tokosoutenir kaka topesa maboko mpo balobi mosapi moko elongola se l'union fait la force de soutenir ye puisque yango toomona mwa misala ekomomona okala tozali vraiment boye donc des années oyo ex-président kutu soki ex-président wana lekeita kutu atika biso kaka bongo lokola bana biti et pour le moment tokomomona ke changement vraiment tozala par rapport mpona biso. Ok, merci. misala ezosala na kati ya lemba ndenge bazalaki liboso likulu mwe baleka ezalaki te me lelo na grâce ya petit beton ya ye moko nde misala ezosalema boye sino moko bolanda misala. Il a établi état de droit, personne ne décide de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi état de siège, la paix règne partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans recul. Il a établi état de droit, personne ne décide de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi état de siège, la paix règne partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans recul. La grande dame, Maman Denise Dianquero, femme compatissante, femme dissociale, à côté d'un grand homme, posant Fatou Béton, un homme humble, l'homme de la prière. Force d'hypocrite, toujours en avant, soutien Fatou Béton à 100%. Il dépèse oye, combattant jusqu'à la mort. AK-47, c'est jour distinct Kabouya, et l'acteur social et l'homme des actions concrètes. Merci Damien,
bazaki ebele mpona koorganize kotie mamuno na biso na makakasa nde tosala tozaki tokanela mpona kotambola kolakisa bino presse tosala ezosali ofashe osali presse totambola kolakisa bino bana moto bana mosusu toza partampo okomate komona presse tosali tosali tosala mpona bino merci na mobose leketosome merci mama de mama motema lekesi na mama elise bacouleur merci na papa ndondele merci na bana tokaka m merci na papa Christian Kachunga, merci na papa Mardoché Kayembe, merci na Tati Papa, merci na Odesilemba, merci na Hervé Mouamba, na kati Italie, na les grands coachs, merci na Armand na kati Australie, merci na Papico, la bosse, merci na Bino Nyon, surtout vos amis pour la vous abonner, vous liker, vous commenter, vous commenter, Rezali, donc vous commenter, vous ça bien, vous ça la réponse, vous ça la bien, vous ça la bonne avis, vous m'en dit pas la ciao. Le Congo ne tombera jamais. Yambala Oyo, Tozana Redi Amis, artiste ya Mboka. Le 12 juillet 2025, bana poto ozanga te na kati Oasis. Ozaka na France, ozaka na Italie, ozaka na Australie, ozaka na Hollande. Poto mobimba. Rendez-vous ezaka moko. Na kati Oasis avec Redi Amis, Benele Koyate. Le 12 juillet 2025, rendez-vous Bobo Sanate. Bobo Sanate za likambo mabele avec Redi Amis. Likambo mabele Benele Koyate bana poto Benele Koyate. Libala tuna sango mama eyokani.